toutes les prophéties. Accomplissez sous nos yeux, annonçant la bénédiction. Oh, Jésus, oui, on l'était. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard et vous n'êtes pas. Il est Seigneur et bientôt. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard et vous n'avez pas. Il est Seigneur et bientôt. Et Seigneur, je voyais dans les cieux, et la terre est partout. Oh, combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard que vous n'êtes pas. Il est Seigneur et bientôt. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard que vous n'êtes pas. Il est Seigneur et bientôt. Nous serons dans les cieux, nous irons à la maison, à celui qui nous a aimés, et avec lui nous régnerons. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard que nous n'avons pas. Il est Seigneur et bientôt. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard que vous n'avez pas. Il est Seigneur et bientôt. La fin de toutes ces choses est proche. Soyez alors tardés, toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard que vous devez penser. Il est Seigneur et bientôt. Combien d'enfants c'est vous, vous êtes encore mes frères, il est plus tard que vous devez penser. Il est Seigneur et bientôt. Alléluia. Amen. Mungu na korona biso ekumi sama. Amen. Pone ete ye azali malamu. Tudelobi ete tokumisaka ye pone ete bolamu na ye ezali na suka te. C'est vrai. Pe mawa na ye eza na suka te. Amen. Sali biso ngolu na tongo oyo na poko oyo
tokoka kosangana mpona tokoka koyoka liloba na ye. Amen. Abandi na esika oyo toteyaka liloba na Nzambe. Amen. Parce que mateya toyokaka ezalaka ndenge na ndenge, mingi ezalaka masese, mingi elekaka. C'est-à-dire bapense ya bato. Mais na esika oyo ezali nde liloba. Onde ezali kotriomphe. Tokozongela lisusu iteya oyo ndeko atangi. Balobi na biso na Philippiens chapitre 2. Verset 1er. S'il y a donc quelque consolation en Christ, soki tokoki kozala na komisembisa moko kati na Yesu Kristo, et s'il y a quelque soulagement tokolendisama dans la charité kati na bolingo, s'il y a quelque union d'esprit pe boyokani moko ezali na molimo, s'il y a quelque compassion pe mawa ekoki kozala, et quelque miséricorde pe ngolu na ye. Avec verset 15 d'abord, afin que vous soyez irréprochables. Na tinete bino tango bakotala bino bozala bato bazali na problème moko te. Et pur, bapetolami, des enfants de Dieu irrépréhensibles. O bakoki kutu kolobela bango ata mabunga moko te. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Na tango tozali kobika na génération na biso oyo eza bato mobulu. Pe bato bazali bato oyo babuka mibeko. Par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Atinete na kati na yango bino bozali kopela lokola mwinda katikati na mokili. Portant la parole de vie. Alléluia. Amen. Wana tozali komema liloba oyo na bomoi. Et je pourrais me glorifier en Jésus-Christ. Wana nga na koyi komi tombola kati na Yesu Kristo, de ne pas avoir couru en vain, ni travailler en vain. Wanete tokimi pamba te pe tosali musala ya punda te. Amen. 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 Po ezali exhortation munene pe malamu. Lelo to kosalaka une réflexion sur la parole de vie. Amen. Amen. Ndenge totangi yango awa na Philippiens chapitre 2 na verset 16. Portant la parole de vie. Tozali komema liloba oyo ya bomoi. Mwa mituna itunamaki ebele tokomeka pe ko répondre na tina na yango. Bato batunaki mwa mituna ebele. Tuna liboso alaki ete pourquoi Dieu permet le malheur. Alléluia. Dipona nini Nzambe asepelaka ete mabe yela ba ezwa bato. Tomona yango na tango ya Job. Moyinya ye Satan ye. Tomoni mutu na Job wana. Soki azali kolanda yo parce que yo opesi ye nyonso. Meka nanu kobotola ye oyo koki kosala komona ete ye akowanga na yo. Amen. Amen. Kola permetaki abi nayebi moumbu mosali na ngai. Kende zwa oyo yayo ya mokili me kosimba molimo na ye te. Amen. Amen. Ezalaki na ntina moko. Sinzo Nzambe asalaka nyonso tu na bitu moko. Amen. Ata problème ekomeli yo yebaka tiaka na mutu ke tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Christ. Amen. Nyonso ezali mpona bolamu na ba oyo balingi nkolo. Na mukanda ya Luc chapitre 2. Luka chapitre 2 na verset 29. Peut-être toujours ça la réflexion sur la parole. Tuno etunamaki pe tokozala analyse prophétie pe pesameli pona lingomba. Vi prophétie euti pa na nkolo pe tokozala analyse na tina na prophétie wana. Na Luc 22 na verset Luc 22 na verset 37. Luc 22 na verset 37. La Bible dit, car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse à moi. Pour la lobete bongete
liloba oyo ekomami ekoka kokokisama na ntina na ngai. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Ye batiaki ye na boyokani na bato na mabe. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Amen. Amen. Awa ezalaki pe pona na Yesu Christ na Yesu Christ. Bible bete likominde ezali kokokisama. Tango yozomona ete ba problème eza koyela yo, Nzambe ayebiti na nini. Amen. Awa nkola lobi ete likomi oyo ifo ekokisama. Ete bazwaki ye batie ye na groupe ba malfaiteurs. Ye azalaki na ye mutu asali ate eloko moko te. Mais comme likomi ekomamaki, likomi wana ibongaki ekokisama. Na tina ete ngai nayo tokoka kobikisama. Alléluia. Amen. A racheter biso. Mais pour ko racheter biso, il fallait za na groupe wana. De to ba ijurana to bondela ipona ndeko. Tango totuna ka na yebi na ngai loko te mutu azalaki na mbongo na nga na kena senga na okutaka pe ba meminga pona nini ozalaki na kosolo na ye. Sans cause. Awa nkolo na biso, c'était aussi un malheur. Mais ils avaient un but où ils allaient ko salam. C'est-à-dire Nzambe ayebi pona nini loko nyonso ko permettre yi et comme la yo. Nkolo lobete, il faut ne passer na souffrance. Bakobenga ngai ete nazali moyibi. Amen. Bakobenga ngai ete nazali mobomi. Un malfaiteur mutu mabe. Parce que komamaki. C'est-à-dire ce problème zoé la biso, c'est parce que c'est écrit. Amen. 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 L'écriture doit s'accomplir. O Nzambe pouvoir qui pona yo, il faut kokisa. Awa wa lobete, pourquoi na Exode chapitre 13 na verset 15 fallait racheter biso. Exode 13 na verset 15 fallait te ye akwa kosomba yo, akwa kosomba ngai. Atina na yango fallait aleka na nzela na passe. Exode chapitre 13 na verset 15. Mais tokotanga na dernière partie oyo ndeko intéressé biso tokotanga Exode 13 mamena suka na yango nde za ko intéressé biso. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, wana Pharaon azalaki kocha mutu makasi ponete atika biso tokende, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Kolo asalaki ete bana nyonso ya liboso na mboka na Egypte bako kokufa. Depuis les premiers-nés des hommes, kobanda oya mibali jusqu'au premier-né des animaux. Pe ba oyo nyonso tout ya banyama. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles. Atina na yango oyo tozali kopesa mbeka pona oyo nyonso ya liboso, wana liboso. Maintenant il concernait biso yango oyo. Et je rachète tout premier-né de mes fils. Alléluia. Pour na somba ba oyo nyonso ya liboso. Bano ya liboso. Alléluia. Il fallait que Jésus Christ soit comme pas si comme la malheur pour nous racheter. Quand on parle maintenant, ici c'est une prophétie qui est pour nous. Cette écriture devrait s'accomplir. Et je rachète tout premier-né de mes fils. Yemuka zalaki ona yam. Pourquoi yaki en tant que premier-né, natine était agneau kwama, pondi na nzela na ye, oyo ezalaki lisumu. Ezalaki mukumba nde tomonaki te lisumu na biso kumaki lokola ngola. Ye akwa kolongola ya. La Colossiens chapitre 1er na verset 15. C'est pourquoi il faut moko na moka zaka na Bible et na papier. Amen. Ezali très capital. C'est ça être un disciple. On a autobeta ma société. Ici, nous prêchons la parole. Amen. Colossiens chapitre 1er, na verset 15. Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Ye azali oyo lilingi ya nzambo azali komona na te. Les premiers-nés de toute la création. Alléluia. Amen. Oyo ya liboso ya ekelami nyonso. Atamba ko ba création yoyo ezali maintenant nzambe azana bana na yo aza créé. Ba fils bomona kyango te. Ba fils de Dieu qui sont créés au ciel, ba anges, ba archanges, toute l'armée céleste. Mais azana bana ne na seyo ba bengi sont nous sommes des fils engendrés. Ouais, boti biso. Nzela liloba na. Et awa mena balobete, il est le premier ya liboso mwana ya liboso. Ezalaki ya Yesu Christ. Il fallait maintenant appeler ça makombeka. Amen. Amen. Pour ne te biso to à la racheter.
Il a racheté pour Dieu. Asombi pona nzambe. Wana yaki atanke mwana na pate, oyo azalaki imolé, abetamaki, ebungaki te ye azala a racheté biso. Nzela makila na ye. Les hommes de tout le peuple, babota nyos, tribu nyos, nzambe azana bano a racheté. Amen. Amen. Langue nyos a racheté. Nanzela ya makila na ye, nanzela ya souffrance wana, ba mema ye akoma une malédiction. Ponete ngai na otobikisama. C'était un malheur, bato kotala boye ezalaki pasi. Mais pona nini nzambe azondima mutu oyo anyokwama. Oyo azali na problème te, mais fallait likomie kokisama. Amen. Asalani asomba yo, asomba pe ngai. Bible ete ye azalaki oyo na yambo. Aye na tine te akwa ko racheter biso. Parce que biso tozalaki ba oyo tozalaki ba perdu. Nzambe azalaki na libota na ye, c'était le peuple d'Israël. Bon de baki le peuple d'alliance. Sotangi na mukanda Romains chapitre 9. Na Baloma, Romains chapitre 9, à partir du verset 4. La réflexion sur la parole de vie. Mais tout là, oui, il faut jouer yambo. Amen. Qui sont Israélites? Romains chapitre 9, verset 4. Ba Israélites bazaba nani? À qui appartiennent l'adoption? Bango bazaba oyo nzamba azwi bango vraiment na ba bokoli bango. Et la gloire, penkembo, et les alliances. Bango nde bazaki na koyokana na nzambe. Et la loi et le culte. Alléluia. Amen. Même ibeko epesa maki, même ko sambe les zaki pona batwana. Nzamba zalaki nzambe na bango. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et Abraham na libota na ye na zoto. Babengi bango le peuple de Dieu. Bingomba na nzambe. Assemblée na nkolo. Biso na tozalaki te. Mais il fallait le malheur devrait tomber sur celui-là, le premier-né. Pour ne tengai na yo to kwa kubenga malelo bana na Nzambe. Na Romains chapitre et pas tozana à partir de Romains 9 24. Ya kotianwa kwa profondeur. Ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs mais encore d'entre les païens. Kuna na Golgotha na pashwa na boaki miswa bengi biso nyoso ezala na ba juif pe biso tolaki ba oyo bazalaki ba pagan ye maintenant a bengi biso selon qu'il est dit dans le Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Amen. Na kobenga oyo ezalaki libota na ngai te maintenant ba komi libota na ngai. Amen. Nous qui étions sans Dieu dans le monde. Kolo a ramené biso maintenant. Nanzela ya pasi wana. C'était pour un but. Les critiques devraient s'accomplir. Et il continue. Et bien aimé, celui qui n'était pas bien aimé. Biso tolei sans Dieu dans le monde. Maintenant to komi le bien aimé de Dieu. Amen. 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 Balinga mina nzambe. Et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple. Oui. Ils seront appelés fils de Dieu vivant. Amen. Et pas yo, balobaki ete, o ezali libota na ngai te. Abete minato komi bana na nzambe na bango. Mais kota la boye, utali na misu o ezali misu na mukili, yo koloba ete, mais qu'est-ce qui se passe? Muto yo ba malheur ezali ko poela ye, muto yo don nzamba ezali ko beta. Mais li kominde fallait ko kisa. Amen. Gaina yoto bikisa. C'est-à-dire, biloko monsieur zo comme la biso Dieu seul sait. Amen. Amen. Yo zo mona ke nazali ko nyokwama, nazo ko passer na ba problème, le Seigneur vous prépare. Amen. Quelque chose. Au moins tant yo ko bima na situation no bite nzamba za malamu. Voilà. Amen. Amen. Tout le monde peut vraiment battu, tout perdre moi na biso et moi na oncle nangai. Un jeune kaka bobera ba poste oyo boye mbangu ti ya mati ali apesi poil mwana kufa exemple ça ko sale teta musa zo épargner yo mais pourquoi ba ninga ba ko évoluer ngai ti non peut-être pour t'épargner à quelque chose. Amen. Jour mutwana mabe ya kolongwa ko monete yo mati. Amen. Amen. Amen.
C'était malheur qui était abattu en Christ, mais ils allaient qui n'habitent moko likomié kokisama. Dans Matthieu chapitre 2, dans verset 17, tout le monde peut kuna aussi, il y avait aussi un malheur. Ils allaient kuna komaki na mboko oyo na Rama. Matthieu 2, 17. Yango nde kokisama ki oyo Jérémie alobaki prophète en tant que Mosakoli. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Kuna na Rama, bamongi makelele, batukolela makasi. Mais ce qu'aujourd'hui, dans verset 46, dans verset 15, pardon. La Bible dit, fuite de Joseph en Égypte, massacre des enfants de Bethléem. Alléluia. Amen. Pour être Jésus-Christ qui est en Égypte, il fallait d'abord pas si mon zala. Mais il y a bit na tinite likomie kokisam. Amen. Au verset 13, contexte. Lorsqu'il fait partie, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour le faire périr. Alléluia. Abete Hérode tanga yokite mukonzi moko abotami. Abi l'unique solution nabo makaka bana nyoso babotami. Pona soki yaza na kati mwana wana pa kufa. Amen. Mi babi na butu mwanji moko aye amomoni sami kati na Joseph babite zwa mwasi na mwana bobi mabokeni. Amen. Parce que Hérode azako lukabo. Dans verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Bango bakeba kiba bombami na Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Bango wana batikaliti bayokaki Hérode akufi. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Pour n'être likomie kokisama. Amen. Amen. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ngai na memi mwana na ngai kuna na Égypte. Mais pour na mwana na kende fallait bana bakufa. Amen. Amen. Décret pesa mi boboma. Kuna babite nous avons entendu des cris. Si vous tangi pe kuna na mukana Jérémie 31:15 azako loba yango ke il y aura des cris, des pleurs là-bas arabe. Batu bakolela. Pona ni malero ezo komela biso bana na biso bakufi babete likomi fwe kokisama. Amen. Oyoyo mwana oyoyo azali lipamboli, une lumière pour les nations. Ye ilifasa la nini? Akima na Égypte. Pas ye na batu, mais il fallait parce que oyo ndazalaki lobiko. Le salut. Amen. Amen. Dingo Simoya Lobete Namoni Lobiko, je vis le salut. Lumière que tu as envoyée pour les nations. Pour le Yotindi Pona Mabota. Biso Twagiba Pagat. C'était ça Lobiko. Ce moment on a Koufagi, Yesu a Koufagi, le lot Tungaito Zalawak. On n'allait même pas être déracheté. Tungaito a toujours dans la souffrance. Amen. Tu peux dire, il y a un Nyoko Maki, notre travers souffrance wana, a même la couronne des épines. Natinete malédiction epesa maki na mukilete mabelo ekobote la bino kaka minyoko. Amen. Ya memi mena ba épine wana. Natinete maintenant un bonheur soit sur nous. Amen. O tozali dine to kondima. O ba kondima ye Yesu Christ. Alléluia. Amen. Peut-être quand le malheur arrive, kotala ngoka na li ndenga mabete. Pona nini likambo boye komela kino. Pona nini boye na. Non, Bible veut tetamu sur les komimogo ezako kokisa. Amen. 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 Ce n'est que après, tant que makambo ekoleka yoko yako eba tina nini. Zamba ndimete ba sacrifier bana kolela kuna na Rama. Mais Zamba tiki biso ndenge nini. O mokonzi Hérode ayabo mabana na biso ndenge nini. Mais na tinete oyo azalaki boule. Alléluia. Azalaki koza la sacrifice pour tout le monde. Amen. Abem asala nini akima. Ba épargner. Et pour cela, il y avait la souffrance qui était là. Amen. Amen. Et deuxième question, qu'en est-il des songes? C'est-à-dire, au Italie, sikoyo, bandoto. Mutakomo na ndoto, mais ndoto wana foye ba, umoni liango na ndenge nini. Alléluia. Na mukanda ya Ecclésiaste, la chapitre 5, na verset 2. Ecclésiaste, chapitre 5, na verset 2. Bazo solo na biso na tina,
Tabi tezali réflexion tozali kosala sur liloba na Nzambe. Mituna oyo epesamelaki pa bato balaki na mwa ba question ebongi te ba même question na pe biso pe tokoki kozala na yango. Alléluia. Amen. Esali pe pona lingomba. Tant molimo ezali koloba ezoloba pour nous tous. Babete arracheti ba oyo de toute tribu, toute langue. Biso pe tozana kati. Amen. Ecclésiaste 5 verset 22. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, alléluia. Amen. Babete bandoto mingi yaka, mutazana ba problème ebele. Occupation. Epesa kape ndoto. Mutoko ko lia pa tondi mingi, alali amoti pe ndoto. Amen. Amen. La Bible dit la voix de l'essentiel se fait entendre dans la multitude de paroles. Kasi mutu azali na mayele pete, wazali vraiment na discernement te, akokinde ubandi koloba loba makambo ebele. Ndeko mwasi moko ayaki par exemple pa frère na mamoni ndoto autu na ye alobita na moni boy na boy. Ye aloko ayaki prophète. Zamba yebisi ndoto wana eza ndoto moko vraiment kitoko, malamu. Amen. Amen. Mais ça vient tout droit de Satan. Abombela kiete, mais ndoto wana euti na Nzambe te. Abalobete par multitude des occupations. Mususu aloti ndoto alobi bon ndeko wana na loti ndoto soka ye na église songo le pa bazali ko sambela asambelaka kam kola onyata makolo Nzambe alakisi ke mutu wana fa kufa. Uka vanda nikimia banda koloba yango. Ki komi na maboko ya mutu wana, mato ya mutu wana kimia église. Amen. Amen. Pasteur azotala lobi me likamni ndeko nako mone sute. Oh non. C'est moka zwaki ndoto alobi soka nyatia wa mukolo waka akufi. Yomoni na 1 Corinthiens chapitre 14 na verset 16. Babito etali ba ndoto. Amen. Soki oloti ndoto yaka na bango nanu epa ya bampaka. Amen. Ba analyser yango. Parce que soki eloko wana eza na bénédiction te, ba ndoto mosusu ezali ko wute pa na diable directement. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Oui, te subu sangane loko nyoso yo, ikoki koye pa na yo, ozui yango, il faut que les loko ezali pona koluba malamu. Amen. En est-il qui parle en langue? Ezaba oba koyi koluba na miloko na sika, que 2 ou 3 ou plus parle, to mibale misat bazali koloba. À son tour, et quelqu'un interprète. C'est-à-dire, même au Italie, koloba munoko na sika. Tangu ya zali koloba, il faut muto azalo azako interpréter. Amen. Amen. Yokuno zui prophétie, ulubengo na chiluba, faut mutu moko azali wa yebi chiluba, mena yenda yebi sibiswango na lingala. Amen. C'est ça. Et puis il continue au verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alléluia. Amen. Même dans le tote ya kao, batu bate ya kabazali. Amen. Amen. Peu bavandi wana pe babete bampaka, faut ba juger lilobo bazote epsezali ya Nzambe ou pas. Amen. Amen. C'est-à-dire que iloko nyo surtout yaka na ngona présence na Nzambe. Tuko ina présence na Nzambe, Nzambe nda pambula kango. Akota leske zali po na bonté ya bato. Moni tenkolo azote ya ba multitude ya bato. Kuna na désert, nzala. Abite bato bayaki banda tongo eloko kolia ezate. Yo lobi nini? Abite mwana moko mobile azalaki wana azalaki na yeka na mwa ba poisson na ye na mapa na ye. Amen. Amen. 5 pains. Abite amemiango d'abord epai na nkolo. Pesa iboya na yango. Et tant nkolo apambolaki mena ekomaki une bénédiction pour tout le monde. Amen. 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 Uko vanda watenga na ye na banda kote ba penser na ngai bino bovandika bozoyoka. Non, il y a des anciens. Amen. Bampaka bazaliana qui peuvent dire que frère ça ce n'est pas correct. Oui. Ça c'est la parole. Amen. 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 Biso bazolanda biso pe na bazamu de komuka teki pe pa na biso de comme ça bino frère en tout cas tu nous as pas convaincus. Tout monique aux apprêtés à côté vanda côté ati. Parce que les kagina na mipepa.
Amen. C'est-à-dire, les anciens suivent. Ils jugent. Tant que yo aucun d'autre, yaka na ngona koza apprécier. Et yé mwana mwasi mwote abomi molimo ya ndeko wana. Parce que c'est loko pe ya lukuta. Tabake ba luki ndeko azongi na église akufi na yete. Amen. Amen. Mais abanga ki lokola mutu. Voilà. Babete o esali bandoto, za bandoto o ezoya mutu azana ba problème na ye, abandi ko lota. Mususa le na ye atondi ba pilipili na ye, aloti pe na ndeko na ye. Wana ye prophète alobi na ye te mama. Ndoto eza kitoko ndeko racontango, mais nzamba zo lakisanga ça vient d'une source mauvaise. C'est le diable qui t'a inspiré. Abombela ki ete. C'est-à-dire zana ba ndoto ezo te pa na Nzambe. Niti ndoto ya Joseph. Joseph aloti ndoto. Mais c'est là qu'il ndoto moko euti pa na Nzambe. Aisi bandeko na bi mais ngana loti ke binoto bofuka melingai boye na boye. Ah, ndenge ni bandeko na bi biso yo même tata na biso to kofuka melayo yo komi nani. Amen. Mais c'est venu de Dieu. Amen. Tina suka tango même papa na ya kufaki bandeko ne baki kofuka. Balbeti ah non to moniete to sala ko mabe bimi habité Nzambe ndalo asala kindengwa. Et na le premier na Égypte pour sauver toute une multitude. Amen. Amen. C'était ça, exactement pour fuka melanga tous ces ali lobande ko kisami. Ndoto wana ali la vérité. Pierre pa monaki ndoto. Ndoto ngopezela ki oyo ya somo. Kola bina yete zwa nyama oyo amoni ba reptile biloko bango ba juif baliaka te. Boma lia. Amen. Amen. Alors tu vision wana ki kutu ndoto te vision. Adi kolo mais moi je suis juif biloko biso to lia kangote. Mais comment ndoto ya boyenga na ko mona? C'est des na ndoto mususu il faut ka Nzambe nde mo ka interpréter yango. Amen. Nzambe bise ke oyo nga na considérer pire, yo zano mona ngo pire. Amen. Amen. Aiko l'accès ba païens aussi ils ont droit. Les zela ba ndoto yo ezali ko ute pa na nkolo. Que okoyi ko telemela yango te. Vouloir pesa pona bit moko ko kisapa. Yebe ba ndoto mususu yo ezali ko yana ndenge yo batu bazali ko kaka ko lukaka aloba na ndenge na ye. Eza pe ndoto. Batu pe ba lota ka biso to lota. Momoni loto moko iloko moko loti. Eza ngo conforme te. Amen. Amen. À cause de la précédente. Oh frère, voilà, on a l'autre là qui m'a bé. T'es, bah wana ya yo. Moi, je suis un fils de Dieu. Amen. 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 When is that d'autres na ndego yo l'autre li wana no. Si Dieu a un problème, à quoi bisanga. Tout y a dans une église, on va analyser. Amen. Pour qu'il ne ko raconter mbango. Des ans avant, d'autres ils ont ko uta na ndenga mabe, d'autres po ils ont uta na ndambe, boya nango ba juger yango. Katikati na lingomba. Amen. Amen. Je vais te donner une réflexion sur la parole de vie. Mituna, oui, tunami. Puis ezalina posete ezwa eya nona yango. Amen. Puis mutuna msuya ki kotunama. Différence ine ezali entre être en Christ. Différence entre être en Christ et Christ en vous. Être en Christ. Et puis, Christ en vous. C'est aujourd'hui dans Colossiens chapitre 1er, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Tubani nanu na wana. Sima tukumona aussi, kuzala kati na Christ. Oyo Christ kati na yo. Elakisi nini? Différence ine zali na yango. Entre nyongo mibale. Colossiens 1, 27. Ça, c'est les critiques qui nous est vraiment habituel. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Kolo alingeta monisa, mystero muneno yo katikati na bapagano. Savoir Christ en vous. Alléluia. Koyebete Christ kati na yo, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous. Dès que tu toujours, espoir na bisangwana, Christ a la kati na yo. Mais ils ont un rapport avec quoi? Quand on parle de Christ en vous, kati na yo, c'est un rapport avec la foi. Alléluia. Amen. Na kondima. Tous allez kondimer te Christ azali kati na biso. La foi vient de ce qu'on entend. Tanto yoka liloba nankolo, nous on dit Christ kati na biso. Wane zali kondima.
babete nzambe nda sala kapesaka le vouloir et le faire. Amen. Le vouloir ezali espérance, c'est-à-dire elikia. Nazana posa nzamba za la kati nanga et je crois. Amen. Nazana posa na kinedola nazondi mete ngai pe na kokende. C'est-à-dire en rapport avec la foi. Ce que dit Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ça c'est toujours Christ en vous. Ah, le bete ngai nazali kotoke. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Ngai na vandi katikati na porte pe nazali kobeta. Si quelqu'un entend ma voix, soki muto ayoki mungongo na ngai et ouvre la porte, pas fungoli porte ya ikuke ya mutema na ye, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça aussi toujours la foi. Nanzela ya koyoka. Nzamba za kobeta. Ozwa baptême, osala boye, yaka na koyoka na assemblement, tout ça, ezali nini kopeso kondima. Christ est en train de frapper. Et yo so kondimi, tu ouvres le cœur, Christ vient habiter en toi. La parole. C'est-à-dire que oyo kondima, c'est un rapport. Christ en moi, c'est un rapport avec la parole de vie. Le bon na bon moi, ezali kopesa. On kola lobakete oyo nyonso na Jean chapitre 5 na verset 24. Tout celui qui reçoit ma parole a la vie éternelle. Jean 5 24. Tout oyambi muto nzamba tindi nyonso ya komemelo nani liloba na nzambe. Jean 5 24. En vérité, je vous l'ai dit, wana solo nazali koyebisa bino, celui qui écoute ma parole, alléluia, oyo azali koyoka liloba na ngai, ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Tant que tozali koyoka liloba, soit tozali komemona kufa, soit tozali komemona bomoi. C'est lui-là qui écoute ma parole, liloba oyo na ngai. Undimi liloba na nzambe. Christ vient vivre en toi. Amen. Parce que Christ là, il est esprit, il est vie. Amen. C'est un rapport avec la foi. Christ en vous. Espoir na wana, l'espérance wana ezokomene komemona nkembo. Dans Jean chapitre 1 na verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons en quelque chose les prémices de sa création. Tout le monde était les premiers nés. Malheureux est comme elle pour nous racheter. Tout le monde Exode 23. On a son babiso. Et bah, où nous ba yambi ye, nanzela liloba na iba bengi bango bana nanzambe. Neti biso menato komi bana nanzambe sur la terre nous sommes engendrés. Amen. Kuna na lola bazana bana nanzambe où ils sont créés. Oui. Amen. Amen. Et Yemokazali les premiers nés, oya botamaki, oya été engendré par l'Esprit de Dieu. Lilobeyaki, dès lilobeyaki par na Marie, lilobane sali musala pe mwana botami. La même chose, bisope maintenant, oya en rapport avec la nouvelle naissance. Amen. Ko botama yasika. Christ a koti kati na biso, Christ en nous. L'espérance de la gloire, c'est ça la nouvelle naissance. Ko botama yasika. Mais maintenant, il y a aussi nous en Christ. Alléluia. Amen. Christ a zakati na biso. Mwenye moka bondela kabete papa et bongete père. Il fallait que ba yeba. Et en ce jour-là, ngana zali kati na bango. Bango be bazakati na ngai. Amen. Ponete boyoka neza la moko. Amen. Amen. Mais maintenant, nous en Christ, c'est un rapport maintenant avec le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, Romains chapitre 8, la verset 1er. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, la verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ça a rapporté avec la nouvelle naissance. Non. Ça maintenant, nous sommes en Christ. Beaucoup de katikati na Christ. Dès que mon agiangote, ils ont le coup la yosa en péché, batio na katia moulangi. Soso pona ya d'abord il faut do dananu mulangi wana. C'est-à-dire tu es
dans quelqu'un. Amen. Yo meno koti kati na Christ. Bombami kati na Christ. Point de condamnation. Mutu moko ko meka ko lobata mabe moko te. Mais déjà par la foi, nous savons que nous sommes déjà en Christ. Amen. Amen. C'est l'espérance que nous avons. Mais maintenant, celui qui est en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Mutu azali kati na Christ. Batu pipa mona yango. Kokomi mutu na sika. Et ozali susu yote. C'est l'esprit. Ndenge tokenda ozwa baptême na kati na mai badindisi yo. Qui est maintenant rempli d'esprit. Amen. C'est-à-dire que yo ozingami na molimo. Tant que tu atteindre cette étape, eza susu bisote. Amen. Tout ça sous bateau wati, babite Christ en vous. Nous maintenant nous en Christ. Babiso katikati na Christ. Si quelqu'un est en Christ, tout monde différence on a tous ça sola yango. Amen. Christ en nous, Christ kati na biso ezali kamususu. Maintenant, nous en Christ, c'est-à-dire que Bible dit nous devenons des nouvelles créatures. Et c'est là que nous yasika. Ce sont des précisions très importantes, très capitales. Pour être positionné d'Ingomba. Amen. C'est une réflexion sur la parole de vie. La question est pesami. Na katikati, na lingomba nyoso, na poto partout. Foto eba ndimbolo ezali na yango. En rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Tokomi ba oyoyo sans condamnation. Mina ndenge yo dindaki opoli na katikati na mai, yo pe lisusu kuno ko poli na kati na molimo. Na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 12, la verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, la verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est-à-dire, bisogno sont maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit. En Christ, to koti kati na Christ. Maintenant, c'est un corps. Alléluia. To komi nzoto moko. Yo zali musapi, okuna zali lisu, okuna zali likolo, zali to komi maintenant ensemble. C'est-à-dire, en Christ, nous sommes devenus un corps. Mais où nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Maintenant, awawa, to melami bisonyos na molimo. Kuna otozoyoka liloba mena Christ ndaza kati na biso. Mena elikia na biso ezalete biso toko tape en Christ. O nda promettre biso bite bozela. Ko wela te ko bima ko kende mbango mbango. Amen. Christ doit entrer en nous. Tout ça maintenant ba vase monete babite kuna na tangu na kala dans le sanctuaire yazalaki na ba vase, c'est-à-dire biloko yo kuna zalaki ko utiliser. C'est-à-dire maintenant tout le bateau yo kolo il faut à utiliser yo pour un service. Oui. L'Exode chapitre 25 na verset 29. Pour monete na kati sanctuaire, il y avait des vases. Nous aussi comme des vases d'honneur. Il y a des vases où il y a pamba. Il y a aussi des vases d'honneur. Exode 25, verset 29. Tu feras ces plats. Yoko sala ba oyo ba elubu oyo. Ces coupes coupe oyo. Donc ba vase wana. Ces calices et ces tasses pour service aux libations. Bon tasse oyo ba elubu ezalaki pona ko sala musala na Nzambe. Amen. Tu le feras d'or pur. Alléluia. Ezalaki biloko ya pamba te. O bazalaki ko salela, ba yiki ko utiliser yango. Omoni te biloko ezalaki ya mutuya. Ba vase de valeur. Ezalaki na katikati na église. Ba vase wana pe bazalaki ko asperger yango makila. Muto pe ezalaki ko kotanga Nzambe pe ba yiki ko perger pe makila za la boule. Pona ko simba biloko oyo. Omoni tamba ba mukoza Babilonia yaki azwaki na ba vase wana amemi.
mais nzamba tikaka bavase na ete. Amen. Tant bazonga ke Bible bete ordre pesa magina mukonzi na mukonzi ya Babiloni zongi sa biloko ya boule wana. Amen. C'était des vases de valeur. Na kati na ndako babiti bavase za na ndenge na ndenge. Bavase musu ezali soki mutu mpaya ye kozwa ete ke oke kozwa gobele moko ya plastique opesi non. Obomba ba verre na yo pona ko recevoir bato ya honneur. Amen. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes des vases d'honneur. Beaucoup tangango même kuno komone to komi atana 2 Samuel 8:10, komone tendenge nini basala ki ba vase wana. Amen. Balobete même bato bazali ko simba yango fali ba bulisama. L'Estrade chapitre 1er na verset 7 omone ordre pesa makite tango bazongi bozonga na ba vase wana. Ezonga biloko na nzambe. Yo monite mukonzi moko ya Babylone azo iba problème azo iba vase d'honneur wana abandi ko servir yango ba na fête bamona kaka ete liboko ebimi ekomi. Amen. Ba peser yo ba ukoki lisusu te. Des vases d'honneur destinés au service divin. Amen. Amen. Pourquoi ko sala nango n'importe quoi te. Et nous maintenant qui sommes en Christ, Christ en nous, quand nous entrons en Christ, maintenant nous sommes là pour un service. Amen. Amen. C'est-à-dire que ozali susu mutu ya yomo kote ukomi mutu na nzambe. Ne bato balobaka mutu na nzambe, mais bakomona ba vrai bato na nzambe. Rempli de la puissance d'en haut. Amen. C'est ça la différence. Être en Christ et Christ en vous. Christ en vous en rapport avec la prédication de la parole. Dans les rassemblements, pas n'importe quelle parole. La parole de vie. Tout le monde a les messages d'aujourd'hui. Il y a des gens qui préparent bisou. Christ katikati na mututu akoyi koloba na ye ndenge ali même so balobako 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de nous. Non, so Christ aza kati na bino, c'est-à-dire il doit se manifester. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire il faut sentir qu'il est là. Maintenant quand nous sommes dans les rassemblements, ndenge azako sala pena tango naka. D'abord rassemble-moi mon peuple pour ne pas yoka liloba na ngai. Et il donnait sa parole. Ensuite lui-même s'est manifesté. Par le baptême du Saint-Esprit, c'est le Seigneur maintenant, c'est une action. Christ en nous, c'est le vouloir. Il met à nous le vouloir. Pour ça, c'est ça la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais Christ, nous en Christ, maintenant c'est autre chose. Amen. Amen. Maintenant, un vase d'honneur. On va utiliser n'importe quel symbiote. Point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Vous devenez une nouvelle créature. Amen. Et l'okoyasika. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ça, c'est la réflexion sur la parole de vie. Kozongi sabiso na ndenge ya sembo. Amen. Batuna isu mutuna différence entre Romains 8, 9, 14 et Actes 19, 6. Suite aux unes à Mukanda, Romains chapitre 8. Romains 8 à partir du verset 9. La Bible dit, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si de moins l'esprit de Dieu habite en vous. Bino, beaucoup karubi kalisu nanzela nanzoto te. Nanzela molimo, sugi molimo ana ezali kati na bino. Ça c'est toujours avec rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oyo muto azali na molimo na nzambe te, azali ko appartenir yete. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, tu rejoins Acte chapitre 19, verset 6, parce que on a une différence entre les deux, où ils allaient côté d'action. Maintenant, dans Acte chapitre 19, verset 1er, pourquoi tu les kamwamba tu bandé dans verset 6? Kuna partir verset 1er ba ola kisabiso kuna Paul azalaki na Éphèse ndenge ni na teka ateyaki
Maintenant, ce sont les effets. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bandimi liloba. Christ en eux. Bazalaki baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur fit imposer les mains, Wana Paul a imposé bango maboko, le Saint-Esprit vint sur eux. Molimo eye likolo na bango et il parlait en langue et prophétisait. Amen. Amen. Ça, maintenant, c'était Mutuna en rapport avec les actions surnaturelles dans Nzambe. Molimo ebisi était dans Romains 8, c'est-à-dire que Christ en nous, c'est-à-dire en rapport avec la parole, là, dès que monaki yango. Mais ce qui Nzamba bandi na yo action na akomemango tina suka. Oui. Il met le vouloir en toi. Akoya komemo maintenant en suka avec le faire. C'est-à-dire ah maintenant to comme maintenant dans le faire, dans l'action, bato maintenant baza koloba na minoko na sika. Mais pour na biso, ezali te ke tokoka ko imposer Nzambe. Ke nkolo soki na kozwa monazi molimo ezaka na loba monoko na sika. Non. Soki tokobondela Nzambe tokobondela kaka te nkolo tondisanga na molimo. Amen. Amen. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Pour nous, ezali ba effet ba lobete na kati na nkolo ba bénédiction ezali ebele. Oui. Na Psaume chapitre 36, na verset 8 à 10. Nzembo. Donc, dans Romains chapitre 8 pas etotangi, c'est un rapport toujours pardon, avec la nouvelle naissance, mais maintenant dans Acte 19, c'est un rapport maintenant avec l'action. Vous nous avez Christ, l'Esprit en vous, mais maintenant manifestation na yango. Et mon ani kuna na Acte 19. Mais manifestation on ezali kaka te ke soki yozwi molimo ezaka ka parler en langue. Non. Kolo bete na kati na ye badon ezali ebele. Amen. Okoki ko imposer Nzambe te a utiliser yo pona kaka likambo moko songolo. Non, ba vase muso ezalaki en argent. Mais ça aussi des valeurs. Ba vase muso ezalaki des reins. L'essentiel ezali te Nzambe asala na yo. Amen. Mais moko na moko azana likabo Nzambe azali kopesa na ye. Tobina mukanda ya Nzembo, Psaume 36, verset 8. La Bible dit combien est précieuse ta bonté. Ndenge nini bonté na yo ezali malamu oh nkolo oh Dieu à l'ombre de tes ailes. Zinga zinga mapapu na yo, les fils de l'homme cherchent un refuge. Bana na batu baza koluka ndenga ko bombama. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Alléluia. Kati kati na yo otondi na biloko ebele, mapamboli ebele. Pourquoi qu'on obligé ka Nzambe te? Moi Joël de 28 ans molimo ekwa ki bible bete des autres avaient des visions, monsieur bazalaki na ba boye na boye, monsieur prophétiser tout ça. Ezaka parler en langue te. Yo tout ce ko bondela nkolo soko trouver ngolu kati na tonisanga na molimo na. Mais o etali ko salela yo ba bete na ndaku na ye il y a abondance de richesses. Dans sa maison, il y en a trop. Okoki ko loba te ngai kaka boye. Non. Et-il les abrève au torrent de tes délices. Alléluia. C'est-à-dire, oza komelisa bango, ba komela, torrent bimisa mai kaka. Ko remplir soif na yo, yo komi muto yo atondi. Alléluia. Tout le monde a dit, Eli ba ebisa qui était mange, li aponete, il faut kende kokutana d'abord. Mozana musala. Ya ngaka kufa na Nzambe ibaki ke muto faut amema ye na lola. Akokufa te. Lia d'abord la parole. Et qu'on peut se makasi, Christ en vous. Mais Christ a zali ko toke. Ce qu'on fungoli il entre. Et maintenant l'objectif est que yo maintenant ba utiliser comme vase d'honneur. Et ba bete maintenant na kati ya vase d'honneur oyo ba mapamboliser belé. Kuna na Éphèse, Bible dit ces gens commençaient à parler en langue. Mais Bible bina biso wa il en a plein. Amen. Mapamboli toni na ndako na ye. Au verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Source nyonso ya bon Moïse pa inaye. Par ta lumière et nous voyons la lumière. Kati na pole na kati na yo tozomona pole. Amen. Amen. C'est-à-dire okoki ko sala nini ko limiter Nzambe te. L'essentiel yo zo para ta muke. Amen. L'essentiel yo za na kati. Voilà. Abite nyonso za lingulu. Ndenge yako pesa na yo. Na Jean chapitre 1er na verset 16.
En lui, nous avons reçu grâce sur grâce. Ezali ngolu, likolo, na ngolu. Kwe ko oblige nzambe na eloko moko te. Jean chapitre 1er, verset 16. La Bible dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Katina ye, tozui toute une plénitude des akaka ngolo, likolo, nangolo. Amen. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Toute la Bible, il faut que ça. Mais si on le met, non. Tant que vous avez péché dans la guérison, vous avez péché dans un miracle, vous avez dans la libéralité, vous avez parlé en langue, vous avez péché dans la kati anda kuna ye etondi. Amen. Tant que vous avez péché la kunobio, oh ya no, oh kuna bona, oh yoko lubatu yo moko même, oh koko même ngo toko, oh koko pété pas bien c'est un torrent. Amen. Amen. Et puis misaka ka bonheur sur bonheur. L'essentiel yo zala na kati. Amen. Après, si nous le vouloir par la foi, Christ en nous, et lui qui est allé katina biso, ils ont déjà espérance. Mais quand maintenant, Christ maintenant vient entrer en nous, katina biso, là maintenant, nous sommes un corps. Amen. Pour nous musala moko. L'église a un service à faire. Pour musala musala. Yota musala ane ko banda yomo ko mona makambo. Tumuna gaite kuzaneti kuna Philippe tanga kendaki yakutani na unique l'Éthiopien uzatabu suna posa avion te. Amen. L'esprit va t'emporter. Le Seigneur va faire des choses nouvelles. Amen. Donc tout le monde pona pas si ce que comme lio yebete za toujours na ici moko nzamba zo préparer chemin moko ya bonheur. Même tant que comme la Job à la fin il y avait un bonheur. Amen. Tant que comme la Jérémie il y avait un bonheur. Amen. Tant que comme la Eli lia d'abord la parole. Ensuite akeko mona emoka tant que yoki mungonga abakitisi. Mais tant que silisi ko kitisa nkolo yaki ko soye. Amen. Amen. Abeli omoni meneza ki teke pano ngende ko kufa. Moi j'étais pris. Babite Eli était enlevé vivant. Dieu le prit. Akufa kité. Mais lui voulait descendre à Yakouf. Mais tant que moi n'attendais pas à Matagona, mon Kembo, mais c'est terrible. Les frères à mon mata. Amen. J'ai vu l'épouse monter, mais c'était bien. Déjà, un amour impeccable. Et c'est un gomo to comme on était tous allés au Kende. Amen. 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 Présenter les assoutés quand ils ont dit non, ça c'est le Seigneur. Oui. Waniza mwa mituna we pesamaki koyeba éclaircissement katikati pourquoi malheur ekoyiko zala pe deuxième mutuna ekoyiko zala pona nini koyeba différence nini zali entre être en Christ et Christ en vous. Amen. Amen. Oh monsieur en rapport avec la nouvelle naissance Kubongwana, tout ça, et repentance, tous ces années à Christ en vous. Mais les soupina, les bandits n'ont c'est Golgotha. Amen. Amen. Yébara toujours épanoui produit l'objet qu'on a dit. Parce que lui devrait être un malheur. Mais en tant que malheur, malédiction pour nous racheter. Il fallait racheter les premiers-nés. Un rachat. Avec beaucoup. Et dès maintenant, tu vas faire l'analyse si profession et puis ça me paye na kati na lingomba. C'est-à-dire il y a taba bengi prophétie na mukanda ya Jacques. Jacques chapitre 1er na verset 13. Babete eza lokola batio devant talatala. Ki yo mitala. Ni babete tamba pesi prophétie oyo. Soki ozwi yango kaka na bulembu ndengo wana etali yo. Amen. Amen. Otali oyoki na yoka kolobi bon na bosani na ngai na kei. Là ça ne vous regarde que toi. Jacques chapitre 1er na verset 13. Bon, na verset 23 point tout est rapide. Car si quelqu'un écoute la parole et le met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ozotala katikati na talatala ilongi na yo
et qui, après avoir regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Amen. Tant que qu'il s'accole. Otali kaka bolobi bon, ezali loko balobi non. L'isakolo est la présence dans Nzambe, ba analyser en gros. Et la Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Quand mutu oyoyo, tangu yoyo ki lisakoli, pe otelemi ngwi, okawozwi lisakoli oyoyo, obombi yango, Bible bete na kati na musala na yo, okozala mutu na esengo. Amen. C'est-à-dire quand une prophétie est donnée, donc c'est quelque chose de sérieux. Alors, il y avait analyser la prophétie et puis ça met na lingomba. Et puis ça met au moins sur 6 points. Dans cette prophétie, mon peuple, en vérité, il est grand temps. En vérité, Amen. Amen. Ce sont les derniers temps. Et vous avez écouté ma parole. Bino boyoki lilobanangai. C'est-à-dire, on nous garantit que obiso zali koloba nzamba lobit ke ezali lilobanaye. Amen. Prophétie za lokola mutu atelemi moko na biso za koloba. Mo ewuti vraiment katikati na lingomba na molimo kuna. Vous avez entendu ma vérité. Bino boyoki vérité nangai. Une vérité glorieuse. Oyo vérité ezali vraiment ya boule. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous avons entendu la parole de la vérité. Dans Jean chapitre 6, dans verset 63. D'abord, il y a un point. D'abord, point. Oui, point liboso molimo lobeteke. A rassurer biso. Lilobo toyoki. Ezali loba ya solo. Mona ga eti batunda ki ndebo na biso kuna babi mais frère, ozo ba responsabilité ozana wana mukini. Biso tobete abina yebi, biso tobete toyebi po lilobo toyebi wuti wapi. Tu ki loba na Nzambe te to ka ondima yango te. Nous savons que notre Dieu va confirmer sa parole. Oui. Il va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. Amen. À confirmer, ma parole, vous avez reçu, c'est la vérité. Amen. Dans Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Liloba oyo biso toyoki. Molimo eza kati na yango. Liloba toyoki ezali bomoi. Amen. Ça c'est la prophétie. Abete, vous avez écouté la vérité. Vous avez écouté ma parole. Puis vous êtes temps ezali susute. C'est-à-dire nous sommes dans les derniers temps. Au Daniel a monaki yango, les messages du temps de la fin. C'était Daniel bomba makambo tina suka. Na tongo na suka ekofungwama. Batu bakozwa boyeko bakobozwa boyebi makasi. Meba oyo bazali ba incrédule ba continuer na mabe. Ba continuer na mabunga. C'est pourquoi moi de Jésus Christ pour na liloba efungwama. Ezalaki facilité. Il était un agneau qui a été immolé. Amen. Oya baby samaka betamaki brisé. Pour n'être Bible et quoi venir tout ce fungwama. Et si ma fungwa salaki ni asimbi bilembo pa fungoli yango. Amen. Amen. Natangu na biso le 17 et le 23 mars 1963 Bible dit molimo yemoko akitaki pour ouvrir les seaux. Yemoko Yesu Christ. Ezalaki force ya mutute. Aya fungoli bilembo nda apprécie. Eza frère Branham nda fungola ki Bible te. C'est Dieu, c'est l'esprit qui a ouvert la parole. L'agneau, tout le monde était quand seulement l'annonce était donnée. Voilà, l'agneau était trouvé digne de prendre le livre et de briser les seaux. Déjà, mais à trouver Bissopé les sous digne. Tout quoi, c'est-à-dire que comme lui il est digne, nous aussi nous sommes dignes. Amen. D'écouter la parole de la vérité. Dans Jacques chapitre 3, verset 17. Bible dit c'est une parole pure. Oyo toyoki. Oyo professeur Zali analyser na ba ancien.
Puis babite réellement outi na nzambe. Amen. 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 Puis bapesi yango mpo na lingomba. Dans Jacques chapitre 3, na verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Alléluia. Oyo mayelo ya likolo. Lilobo biso toyambi. D'abord ezali lilobo ezali pur. Ensuite pacifique. Ezana kimia kati na yango. Modéré. Eza kosala ete tokoka kozala bato oyo ya kotomboka te. Conciliante ya boyokani. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Kati na yango hypocrisie ezati. Kati na lilobo to yambi. Eza liloba moko peto. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, la verset 31. 1 Corinthiens chapitre 1er, la verset 31. La Bible dit enfin. Voyez-nous maintenant le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Quand vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse. Alléluia. Amen. Zambé. Quand il y a Jésus-Christ, c'est-à-dire quand Christ en nous a fait de nous une sagesse, mayele, justice, et sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Surtout que vous avez bateau et le kumu. Baza bato bazali katikati na nkolo. Kati na liloba oyo, obiso toyambi. C'est une parole, c'est la parole de la vérité. Amen. L'Esprit a confirmé que vous avez reçu ma parole. Amen. Dans Jean chapitre 14, dans verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Ngai nazali nzela, wana Yesu ayebisi bango. La vérité, o ezali solo. Et la vie, pebomoy. Lilobo ezali solo, pebomoy. Amen. Et ça, soit yozu liloba, o ezaro memoy na kufa, soit yozu memoy na bomoy. Ni ne vient au Père que par moi. Oui. Pourquoi comme pas ya kolote soki oleki na nzela wana te, na nzela lilobo te. Donc, c'est la dernière parole. Oyo komima biso ete tokoka komona nzambe. Amen. Dans Jean 17, 17, la Bible dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Tokomaka boule tant que tozoyoka liloba na boule. Oui. Amen. Amen. Yango kuna na Apocalypse babete oyo azali boule akobaka kozala boule. Na nzela liloba otoyo. Inkola confirmer bisa lobete c'est la vérité. Osekola na ko lobeto moni bat ba we la guérison. Non, guérison eza nango lokola a maison. Kwa mwandobo otie na mai. Oui. Mutakoyi ko bika na mais soka zwi liloba te guérison eza na tina te. Amen. C'est-à-dire et atteindre but te. On a aussi le miracle. Boya, mais les miracles on a fait même à na liloba na nzambe. Amen. 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 Ce qui yo yete pas liloba, rassemblement ezali. Malgré miracle osali li batu ndenge yo zomono osali miracle. Ba miso ba lobetu ba koya pa na nzambe ba kobete. Nous avons fait des miracles à ton nom. Ba kobisa bango que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Parce que ça ba miracle et atteindre but te. Pour ça ko lobete d'abord. Premier point dans le Guinée, c'était l'évangélisation. Amen. Asala ni ba guérison dans le but batubaye kuka ayeko zape prophétique mais na suka troisième pour les gens doivent avoir la parole. Amen. Amen. La parole de vie. Ce qui aux yeux angoté la Bible dit qu'on manquait bit na yo. D'autant que biso tozali koyoka lilobo ezali kaka na deux choses. Liloba nyoso tozali koyoka. Ou kuna baza kotia soit tozali liloba ou euti na Nzambe parce que tout le monde parle le nom de Jésus. Voilà. Mais on parle de Jésus avec mensonge. Tu passes maintenant de la vie à un mensonge. Amen. Tant que vous avez quitté les mensonges pour venir à la vérité. Il n'y a que des choses. Voilà le but des rassemblements. Dans cet rassemblement, nous avons reçu réellement la parole. Deuxième point, le but de Boï. Mais malheur à celui qui passe à côté de ma parole avec indifférence. Alléluia. Amen. Malheur, nakati ya promet. Mawa, na mutu oyo azali koleka. Pembe na liloba nanga ya zota lango pamba, avec indifférence. A confirmer que cette parole est la vérité.
mais est présenté à tout le monde. Mais malheur, aux incrédules. Ou bazo passer en dehors, ya lilobo. Batali, mais ces gens-là encore, c'est quoi là-bas? Amen. C'est une réflexion sur la parole de vie. Amen. Amen. Mais c'est maintenant la prophétie qui est donnée à l'église. Ce que je dis dans il y a 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Les gens qui sont indifférents, pour le bango, c'est une folie. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 Liloba oyo biso batuto yambiango. Ezali vraiment pour na biso c'est une puissance. Mais pour na ba misusu bazo le kango avec indifférence. Mais bébé bango c'est un malheur. Ane. Si ma biso ko kende, pas sûr ko yawa. Bible bete misuba ko luka même ko kufa. Bazo se pela. Bazo ko se réjouir, mais sans la parole. Amen. Amen. Pour le bête, tant que côté, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crient à la parole. Amen. Les élis, bakoyo kaliloba na nzambe, puis bakoya. Puis bébé, aucun éli ne se perdra. Amen. Mais bébé, oyo bazali baeba ki bangote, oyo akufela kitina na bangote passe avec indifférence. Ata za koloba kombo na Yesu, kombo na Dieu. Non, 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 non. Amen. Amen. C'est-à-dire, babete. La différence, on est allé sur une citation, tout ça, non. C'est toute la Bible qui est ouverte. Il faut bon de l'encolo. Nakati na liloba oyoyo. C'est pas une naza indifférent. Amen. Amen. Na kwa kozonga na nzela. Tam so zwaki batemo, juna batemte. Muzo yoka eloboy. Koza l'indifférente. Sinon to tomber na kati oyo, malheur. Na muto azali ko yoka, mais il est indifférent. Ça ne lui dit rien. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Biso nyoso tumoko na moko ba nzambe talanga epa nini na kokisi loba na oti. Ayez pitié de moi. C'est ça notre prière. Ramène-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Pour être tous à la devant lui sans tache ni ride ni rien de semblable. Maintenant le troisième point oyo ba ekoyebisa biso katikati na prophétie oyo abi voici encore les vêtements, habillez-vous. Amen. Amen. Voici encore les vêtements, habillez-vous. Ça, c'est la prophétie. Ouwane lobete tala bilamba yango yo bolata. Amen. Mais maintenant, tu comprends que ndenge nini vongi na biso tolata bilamba wana. Parce qu'il y a des vêtements zambaché. Na kata liloba we. Na Apocalypse chapitre 19. Na verset 7 à 8. Tu peux analyser prophétie, bon to kobondela to silisi. Amen. Amen. Il faut que bino boye bayango. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Tous se pelape, tous en akupanza panza. Et donnons-lui gloire. Tous pèsent le kumu. Car les noces de l'agneau sont venues. Libala na mwana mpate yango ebelemi. Et son épouse s'est préparée. Pe moi si na libala amibongisi. Au verset maintenant 8. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin. Bapesiye alata ilamba oyo ya pembe ya boule. Éclatant. Ouezali ko vraiment kongenga. Car les fins lin ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Bilamba onezali ba œuvre oyo ya bolamu. Ozamba apesi biso. Nanzela nini ya liloba na ye. Lilobo tozali koyoka ezali kolatisa biso. Amen. Amen. Dans Ephésiens chapitre 6 na verset 11. Va bien été, kuna nous sommes habillés. Comment était cet habillement à la fin ce n'est que la parole. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6 na verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oulanda, volata maintenant, oba arme nanzambe. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour sentir. Amen. Na reine abino.
Les algos la ceinture na yo tcha vérité. Oh, la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Amen. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse, elambo yo la te basoda ba lataka. Tout le monde a ndeko na bisa lati. Teni na yewana. Babete teni à justice. Oh, la justice, c'est la parole. Amen. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. C'est la parole là qui donne la paix. Prenez par tous sont les boucliers de la foi. Aussi bien kondima na yo, tout le monde te kondima. Il faut en espérance wana. Christ en vous. Quand yo zo kaliloba, Christ mena zo kota kati na yo. L'espérance de la gloire, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Tout tourne autour de la parole. C'est du temps que nous sommes préparés. Le temps que nous sommes dans Matthieu 25, verset 10, ceux qui étaient prêts à entrer. Amen. Kola lobete réellement binobo zala certifié oyo ete lilobo binobo yoki ezali liloba na ngai yango deza ko préparer bino lobete son épouse s'est préparée pas totangwana na Apocalypse chapitre 19 so tangwe na Matthieu 27 10 lobete ba oyo bazala ki prêt kati na lilobo to ce monde tout monde ngolo la pamba. Mais ce sont des grandes choses. Amen. Les jours où nous serons dans la présence de Dieu, merci Seigneur. Amen. Merci. Parce que ceux qui ont c'est l'amour, c'est l'amour. Amen. Parce que Dieu a affaire avec toi. Amen. Amen. Maintenant, quatrième point, na kati ya prophétie babete une tempête passera. Alléluia. Babete mupepe makasi ekoleka. Kula zo parler sur la tempête. Mupepe makati. Tout le monde a dans Actes chapitre 2, na verset 2, les jours de Pentecôte. Il y avait comme un vent impétueux. Amen. Amen. Mupepe mo ya makasi. C'est un rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Il y aura un vent, une tempête. Babete na tangu na kala, tangu ba okona mweni bakona bazoko kona blé. Ivre pe yak. C'est-à-dire matiche mabe pe yak. Tangu blé koli, alors mu pepe yaka makasi. Kuna na bamboka ya poto kuna. Babete mu pepe ne sala ke to mona livrer yango nyonso ke kanga mesikamo. Amen. Amen. Pona nene longola oyo ya mabe. Quand le Seigneur, nous serons en Christ. Ba phase d'honneur, nous serons utilisés. Même ba oya pamba oyo mangombo yeko dinda. Oui. Amen. Amen. C'est l'église maintenant qui sera glorifiée. Cette tempête fera que ba oyo nyonso ezali nzambe te balongwa na nzela. Amen. Amen. La pure baptême du Saint-Esprit. Être rempli de la puissance d'en haut. C'est une puissance. De tout le monde qui était balobaki jambe na Nicodème, muto abotami sika rozala lokola mupepe. Amen. C'est un grand vent. Ouiza koleka. Abete une tempête passera. Ça c'est une promesse. Pour une balle bainée tango tous la nini dans Jean 13:20 abete mais pardon Matthieu 13:20 pour que les blés soient amenés dans les greniers. Il faut ivrer ezala nyonso tout rassembler. Mais mupepe wana ndeko mema bango. Force Nzamba kopesa bakokoka te. Ce sera quelque chose de puissant autozozel. Lui-même Dieu doit agir dans son église. Amen. Amen. Abete na kotele malisu ndeke na salaki na montagne de Bar-Pératine pour faire cette œuvre dans la vallée de Gabaon. Là où un homme. Amen. Vous pouvez dire au soleil arrête-toi, oui. Et Dieu accomplit la parole. Amen. Amen. Toute cette plénitude de dons sera déversée dans l'église. Il y aura l'abondance. Il y aura la réjouissance. Une tempête passera. Cinquième point de la prophétie.
le temps viendra où vous aurez besoin de mon amour. Alléluia. Babete tango ekokoma bino bokozala na posa ya bolingo na ngai. Babete okoki kosala no nyonso. Mais pour nous atteindre l'amour divin, là-bas il n'y a que l'amour divin qui va entrer. Amen. C'est-à-dire beaucoup atteindre bolingo moko. Oye kosala tenzamba longola bino na mukili bokende pa yaza. Yango écriture le bité là où est mon serviteur, là où je suis, là où sera mon serviteur. Tout le monde qui était Élie si ma komona ba tempête komona boye solo lié moko na nzambe, enfin on l'a pris. Pour na nzamba longola yo na mukili tu dois atteindre l'amour divin. Amen. L'amour parfait. Tant que tu peux atteindre le Guanabi à ce moment-là, tout le monde qui est en Ézéchiel 16, à partir de verset 5 à 8, il peut dire tant que tu as gagné babwa kiyo, comme maman moka boti a bois qui mwana na ye, na makila wana tu na keko lokota yo, na sukoli yo, na bongisi yo, là c'est Golgotha. Na commission mutu par la parole. Maintenant tu as atteint maintenant la joie à l'ibala. Tu as besoin de mon amour. Amen. Amen. Maintenant c'est l'amour que tu allez causer. Quand cet amour divin viendra, là, nous devrons partir là où il est. Alors, quand cet amour sera là, dans Ézéchiel chapitre 16, dans verset 8, quand vous allez atteindre maintenant cet amour, vous m'appartiendrez. Ça sera maintenant une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans tache, pure. Et nous serons aussi comme ça. Amen. Tout le monde a dit c'est une parole glorieuse. Il y a tout dans la lilobawana. Il y a la puissance, il y a la richesse, il y a la force. Oh, il y a Zali, il y a Ngonde Zali. Amen. Au moment de temps où Jésus Christ non, 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 non. Tu es digne. Amen. D'avoir la puissance, d'avoir les richesses, d'avoir la force. Amen. D'avoir la sagesse, l'honneur, la gloire. Tout on a lié bisoto kabola on a yé. Amen. Habitez, vous êtes les bénis de Dieu. Amen. Amen. Le temps viendra où vous aurez besoin de mon amour. Voilà, c'est la 5e point. 6e point. Ne résistez pas à mon esprit. Alléluia. Ne résistez pas à mon esprit. Ça, c'est le 6e point. La résistance est en rapport avec l'ordre divin. Amen. Amen. Au moins, tu es dans le désert, tu es datant Corée Abiram. Tu es dans le Nombre chapitre 26, verset 27. Tu es dans le Nombre chapitre 16, verset 2. Au moins, tu es batouana balobine. Pourquoi Nzambe? Est-ce que Nzamba solulaga na mutuana? Amen. Amen. Ils sont devenus résistants. Net il est l'eau. Mais la Bible dit chaque fois Nzamba utilisera mutumoko. Amen. Amen. Il y avait un seul Jean-Baptiste. Il y avait un seul Branham. À quoi utiliser mutumoko te tangu ya zana seo yo? Nzamba zaka na représentant na emoko. Oko teleme la représentant wanate. Est-ce que Nzamba solulaga na ibongo biso? Amen. Puis te datant Corée Abiram mabele fungwa makiboye bakota ki vivant dans les séjours des morts. Amen. Pour avoir résisté à l'homme de Dieu. Amen. La Bible dit celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Mais celui qui les rejette, rejette Dieu. Amen. Et ça, ou bien tu es dans les rassemblements, ou bien tu ne l'es pas. Amen. Si tu n'es pas dans les rassemblements, tu es dans les mensonges, tu es dans la mort. Amen. Il n'y a pas, oh non, la Bible dit dans la Genèse 1:4 que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Amen. C'est ça que vous faites de ce qu'à mon côté. Amen. Que la lumière soit, la lumière fut. Que les ténèbres aussi apparaissent. Yango pe bimaki. Okoyi kosangisa lumière na ténèbres te. Et ne résistez pas en rapport avec Bataille Nazar. Dieu ne se repent pas de son don et de son appel. Des bateaux bazar lelo et moine bazar ko finga frère Franck et Boinabo et tout ça. Non. Amen. Amen. Si vous avez des amis, vous avez grâce à
Amen. Mes amis mawa. Vous rejetez un homme de Dieu. Tant que vous êtes comme ça, tous ceux qui m'ont rejeté, ils ont rejeté Dieu. Bagangi. Bongo biso kasi biso me domete à Jésus-Christ. Abi mes frères, j'ai un mandat divin. Amen. Celui la bouche autorisée. Amen. Celui qui les reçoit, reçoit. Ne résistez pas à mon esprit. On ne peut pas faire des compromis, pas flapter yo, oh boinda boinga pe kunana kote. Non, venez au rassemblement. Amen. Amen. Yoka liloba na Nzambe. Amen. Amen. Ne résistez pas à mon esprit. Nous devons respecter l'ordre divin. C'est-à-dire, moko na moko doit garder sa place. Jusqu'à ce que baver babi ba vase des alliés belo zamba ko salem. Ya misusu ya d'argent, ils appellent ka vase d'honneur. Misusu de rein, ils a d'honneur, misusu a de or pur. Yo l'essentiel bi babete, ngiago babake te vaut mieux à nous même les plus petits dans les royaumes. Mais l'essentiel zala na kati. Amen. Qui ose là, oh, moukonji, mounene, mais tu n'es pas dans les royaumes. Tu peux te malheur à tous ceux qui vont passer à côté de ces messages. Amen. 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 Nous sommes dans la réflexion sur les lois de prédication un peu spéciales. Répondre na ba point où est oui petoyoka limbolo nkola pesibiso pour nous rassurer. La prophétie est pesameli biso. Amen. Les prophéties me faisaient que ça me l'a gué Jésus Christ. Pour moi non, vous pangez go transpercer bueno. C'était une prophétie. Ça aussi c'est une lisakoli. Oyo ba analyser ngo pa ba tunanzambe ba bete ça c'est pour l'église. Amen. Ah et puis le but il ne s'agit pas d'une haute connaissance. Ça c'est le dernier point. Abete obozu ezate connaissance ya munene. Ndiri moni batu bazalaka zote ya bandeko na biso songolo oyo bateyaka bangi ba connaissance belé. Oh non, ba découvrir planète mususu soki kombotel. Na liloba na Nzambe, qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Amen. Yo musano que nous découvrir ba planète, ba session, ba découvrir ba hiéroglyphe, mutu ya boye, non mutazalaki, Jésus Christ azalaki na mutu noir. Nous n'avons pas rien à voir. Bébé, ce n'est pas une haute connaissance. Amen. Bébé, sagesse, c'est vraiment dans la simplicité. C'est une grâce. Dire tout le monde dans Jean chapitre 16. Une grâce sur grâce. Jean chapitre 1er, verset 16. Ezande ngolu, ezande ngoma makambo te kwende ko savant na ndenge na yo. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Umuna mutazote yakuna tuku koti même na internet tuku kamwa. Mutazote lo banandenge ke uko c'est un savant ou quoi na katikata ba écriture mais ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Zonga na mulongo. Amen. Respectez l'ordre divin. Yango monete, pas tous allez dans Philippiens chapitre 2 verset 16. Babete nous sommes porteurs de la parole de vie. Amen. Tous allez comme liloba oyoyo na bomo. C'est une parole riche. Ndenge mo gazali riche, ko séparer Nzambe na liloba na été. Na Apocalypse chapitre 5 tokosuka wana. Tokomonete o yazali liloba ne pe yango ezali. Amen. C'est une parole glorieuse. Une parole de vérité, une parole glorieuse. Yamutuya, Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, il dit de recevoir la puissance. C'est une parole puissance ezali. C'est une parole qui a la richesse, de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Tout le monde doit dire Amen à ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.